Na bolingo na bamoko pe na bolingo nde ekosala ke totonga Congo bandeko nanga boyeba ke oyo ezali kosalema na partie est ya République démocratique du Congo ezali kopesa la Congolais surtout pasi au motema yango esengeli tozala na bolingo na bomoko po et permettre que mabe ekotela biso te mbote Congo Kinshasa mbote Congo Brazzaville na ba diaspora partout na confiance pe fidélité au bopesa biso mbonda ekolo po to pesa bino ba information sur le pe na temps moko réel. Avant de faire l'édition, mon collègue, bon zéro le sommet boyebake, na 37e sommet à Éthiopie, on va chef de l'État, le gouvernement Basangalaki, mon amboka le président Félix Tshisekedi Tshilombo akutalaki, na bakozi ebele babeta ki masolo pour la masolo au Italie, parti est la République démocratique du Congo, to beta sou masolo nini, mon amboka Augustin Kabula Azali désigné comme informateur azokoba Moussane avec impact na idéologie P, ou sous élément ou la délégation bawewa, bakutalaki la Christophe Mboso o Azali président Assemblée nationale. Merci bandeko tanenge to bandi édition mokolelo boyebake na Éthiopie kuna na cadre ya 37e sommet ya ba chef d'État na ba gouvernement le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo akutalaki na bakonzi ebele pe ba betaki masolo kitoko na o Italie situation sécuritaire ya parti est ya République démocratique du Congo image pe commentaire. Mana Congo, bondi melanga ke ba rencontre diplomatique ezako salema po la crise oyo ezako leka la partie est ya mboka surtout na Addis Abeba na Éthiopie na cadre ya 37e sommet ya ba chef d'État na ba gouvernement bondi melanga ke ba chef de l'État lokola ya République démocratique du Congo Afrique du Sud pe Burundi bango pe basola kipo la Colombie la likambo ya partie est République démocratique du Congo le président Félix Tshisekedi Tshilombo na ba homologue na lokola Cyril Ramaphosa na Evariste Ndayishimiye ba betaki mbonda na cadre ya coordination ya ba opération sur terrain étant donné que ba force sud-africaine bazawana po na ko intervenir na cadre ya SADC pe Burundi na cadre ya diplomatie bilatérale tomonaki pendenge le président Angola Ndeko Joao Lourenço na Félix Tshisekedi basolaki po président angolande azala cadre ya koluka na zela diplomatie kimia ekota kaka na cadre wana bondi melanga ike le chef de l'État asolaki pe na président ya Zambie na cadre ya renforcement ya coopération bilatérale entre Kinshasa na Lusaka esuka kibongo te boyebake mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo ayambamaki pe na ndeko Denis Sassou Nguesso oyo azali président Congo Brazzaville na cadre ya ko renforcer balia ya coopération ebongo ya Sud Soudan yepe azala te po azwa zéro bango pe babetaki lisolo kitoko na mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe afelisitaki ye ndenge azwi deuxième mandat na ye kitoko lokola pe le chef de l'État Félix Tshisekedi akotaki bakambo ya Tchad pe asakisaki bango na kimia ezalaki pe occasion ayamba Premier ministre ya Tchad po na kosolola na o etali processus politique ya mboka la bango asukisaki masolo la premier ministre ya Éthiopie po na ko renforcer ba lien coopération entre République démocratique du Congo na Éthiopie bondi belanga ke masolo ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo kuna na Éthiopie elekale kitoko avec impact na idéologie awa toza kozela kaka ba retomber nango ezala kitoko de manière que République démocratique du Congo est recouvrir pe moko durable pour congolais ape malakimia yango biso tobetisika kambonda totikali kaka na Éthiopie boyebake ba jeune ya ba province nyonso bakutalaki na chef de l'État mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo po la kolakisa souci oyo bazala ngo na bandeko ya parti est ya République démocratique du Congo image pe commentaire. Ndeko ya Congo bondi belanga ke après geste ya makasi oyo baliopa basalaki na match oyo tobetaki na Côte d'Ivoire na cadre ya CAN euti ko salema po na kolakisa mokili kimia oyo bazala ngo liboso ya ba force négative oyo ezali ko ba congolais en la République démocratique du Congo boye ba ketu oyo ezala kinde
bajene oyo balakisaki mpe ya bango solidarité na 37e sommet oyo eutaki koleka na Éthiopie. Bajene oyo bauti na baprovince nyonso ya République démocratique du Congo bayambamaki na ambassade ya RDC na Addis Abeba. Na ye moko le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo boyebake patriotisme na bango esalaki esengo epai ya mokonzi ya mboka. Le modèle du patriotisme ou le ton sur le sens du patriotisme provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a porté l'amour de notre pays. Et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'est du Congo. Et que il est notre modèle. Et que nous ne pouvons que lui restituer ce que lui a sémé à nous. Parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. En tout cas, rencontre Oyo et les Kanaki Kitoko Pe, moi, le mot Kafé Tshisekedi Tshilombo a promettre que, en tout cas, à Kobunda de manière que nous sommes les Kanana Kimiango. Tebetisika Kambunda. ezalaka esengo tango nyonso ozali kosalisa bafeti na yo bamariage ya baanniversaire to mpe baactivité lokola ya politique ya bareligion me baimage na yo ekutela vraiment baprofessionnel ya média oyo bazali bavrai reporter basalelo yango mpe ozwa basouvenir kebakeba okobebisa mbongo na bareporter ya lokuta baleyo mbongo na baimage pesa confiance na mbonda ekolo agence parce que bakosalelo mosango ya qualité supérieure tozwa elema oyo. Congo Kinshasa, bana Congo Brazzaville, yo mutu olingaka ba activité na yo eyebana na mokili mobimba. Mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino ba reportage ya kafu kafu. Ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence. Awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na ba reporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na télévision te kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo pena oyo etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097 na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Butu ata eza molai tongo esukaka se na kota na bondimelanga ke salon Patrick Muyaya ba aventure ya Paul Kagame bondimelanga ke ekomi na suka tozwa elema ola ba détail ya makasi. Ndeko ya Congo boye bakena cadre kaka ya koluka pe durable et contre la partie est ya République démocratique du Congo bondimelanga ke basanganaki kuna na Addis Abeba. Entre autres, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, là-bas, homologue d'ailleurs le Kola, Cyril Ramaphosa, président Afrique du Sud, Evariste Ndayishimiye, président Burundi. La réunion Moko, il y a Bango Misatu Po, Nandenge, il y a Batubia Sadek, ils ont déployé la partie Est de la République démocratique du Congo. Le président Misatu Wana, il discuté qui pour la coordination, il y a Malam ou la cadre de l'opération sur terrain. C'est là l'information aujourd'hui. Bamboka oyo bapesi ba soldat la bango baza déterminé ya ko exécuter mission oyo organisation epesi bango esengeli boye bake batu bya Afrique du Sud baza déjà la partie est ya RDC pour la ko appuyer FRDC la guerre contre armée rwandaise na ba M23 donc makambo oyo esengeli ba multiplier ba info oyo esengeli ezala ya malamu po kimia ekota makasi na mopanzi wana na nyonso esengeli boye bake butu ata eza molai tongo esukaka se na kotana awa eza kokende boye selon mwana mboka Patrick Muyaya eza kolakisa deja ndenge ba aventure ya le criminel Paul Kagame ekomi kokoma na suka po Paul Kagame azali vraiment ndoki oyo aza kosala ke mabe esalama awa na région. En tout cas tokosenga hypocrisie ezala te na baprésident ba pays oyo basanga na République démocratique du Congo basala vraiment na motema malamu mpona koluka kimia ekota la région yango biso tobetisika kambonda. Augustin Kabuya o azali informateur ya bondimelanga ki aza continuer koyamba ba regroupement politique nyonso avec impact na idéologie tozwa élément oyo.
Mwana Congo boyeba ke charge oyo Augustin Kabuya azui ya kozala informateur eza ba responsabilité ya lipa oyo batia mamba ya ofele te to pe ezali kwanga ya pamba te eza kosenga azala dynamique po charge ya construction ya gouvernement ekouta wana po bakongolais bazwa esengo na deuxième mandat oyo ya Félix Tshisekedi Tshilombo deja abandaki consultation na ye tout oyo la quartier général na ye kuna na hôtel Itola Gombe ayambaki ba regroupement politique ebele lokola ya alliance bloc 50 ya mwana mboka Julien Paluku oyo aza ministre industrie na 20 députés na ye na niveau national pe 20 députés na ba provinciaux mwana mboka Julien Paluku na regroupement politique na ye bandimi kozala la famille politique ya chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo pe ba signé acte d'engagement bino moko boka ndenge nini abetaki mbonda. Nous saluons la célérité avec laquelle l'informateur est en train de traiter cette question parce qu'il a même dit que la Constitution lui donne 30 jours une fois renouvelable, mais que lui n'attendra pas parce que les problèmes que connaît le pays n'attendent pas que nous gaspillons beaucoup de temps. Yepe, la délégation à Makassi, Manamboka, Jean-Michel Samalukonde, na à nous débattre le Congo, na agissons et battu, Bangope, Balakisaki Ndeko Augustin Kabuya ke, basant la coalition majoritaire. En tant que force politique, notre appartenance à la majorité politique pour accompagner le travail de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Bandi Melangaike, Nyonso, Elekale Kitoko, Toza Kolikake, Manamboka, Augustin Kabuya, Akosala Nyonso de manière que Nyonso, Esale Manatango Mukepo, Congolais Baza assoiffé comme on a gouvernement Sika, Ebimapo, et permettre que Moka Ezala Kimia, Balia Kitoko, Bamela Kitoko surtout, la Masolo, état de sécurité, en tout cas, pardon, et ça conseille vraiment, sécurité, Ezala Makasi Pe, des zones où il y a parti, et Moka, et Sila Yangobiso, Tebeti Sika Kambonda. Fondation Jonathan Sangou à travers FJS, Bazali vraiment, ma première massolo état social, la carte à 20 provinces et à Kinshasa, Bondi Melanake, Bazali comme ça, la interpellation, la bande de Nyoso, beaucoup contribuer à 500 fois par jour et permettre que bon assistance ya ndenge na ndenge to landa élément oyo. Ndeko ya Congo, papa mama elege tangu esi ebelemi yo moto oyo ozali kolala la pongi lamukapo omona misala kitoko Fondation Jonathan Sangou aza kosala à travers ba service na ebele oyo ezana kati ya fondation yebake na Fondation Jonathan Sangou à travers FJS devise na 500 fois ya pamba par jour et kosala ke na suka mvula yona libota na mobimba bolia bomela pebo fete kitoko tala ba oyo ba pesaka confiance na Fondation Jonathan Sangou ba fete kitoko vula oyo euti kosila asina sepe ndenge to biloko mbongo biso to pesaki na biloko to zui eza ndenge moko te po biloko to zui eleki na mbongo oyo biso sani ni to pesaki ça on a lancé bango ba moni d'abord mon nom c'est le Kuta na sengi pe beye baya vraiment to sangana ko ba lobi no fait la force et bongo na cadre ba formation wana kutu lala na yo pongi ya ba bébé po ba formation eza ebele lokola make-up na misala ya ndenge na ndenge na oyo etali kozwa mosolo pona yo moto ya mombongo dimela ngai ke soki kaka okoti kuna nyonso ekozala pete pona yo ba mama ba papa bandeko basi pe mibali boya kokota na Fondation Jonathan Sangou ko vivre na lisanga ezalaka malamu pona kozwa bango dimela ngai ndeko ya Congo benga bango kaka na ba numéro oyo pe bakoyamba yo avec impact pe na idéologie na Fondation Jonathan Sangou pona nyonso ya social yebake oza mobimba Fondation Jonathan Sangou yonde mosungi ya peuple congolais Fondation Jonathan Sangou congolais andimi yo avec impact na idéologie yebake misala na yo emonani tozongeli toujours na cadre de concertation au moins mboka informateur Augustin Kabuya azosala bodi melanake ayambaki pe regroupement ya mwana mboka Fifi Masuka o azali gouverneur ya Lualaba elekalaki ndenge nini
Ndekolanga Congo boyeba ke depuis azwi ba responsabilité ya kobimisa majorité parlementaire na gouvernement ya sika na qualité na ye ya informateur mwana mboka Augustin Kabuya awutaki pe koyamba ndeko Fifi Masuka bondimela ngai ke la qualité na ye ya kozala présidente ya plateforme politique na bango gouverneur ya Lualaba mwana mboka Fifi Masuka amamaki avec impact na idéologie et pas ya informateur Augustin Kabuya nyonso ezalaki na quartier général na ye na hôtel Hilton ya Kinshasa mwana mboka Marie-Thérèse Masuka azalaki ye moko te atambolaki na équipe na ye mobimba ya regroupement politique na bango donc ba députés nationaux ya ba famille politique na ye lokola AN A24 na A25 alakisaki cahier de charge na ye epai informateur basijaki mpe kitoko na cadre ya acte ya engagement ya kati ya majorité parlementaire chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo ezalaki mpe occasion mpona mwana mboka Fifi Masuka ya koprésente bafélicitation na informateur Augustin Kabuya ndenge amati la poste oyo ya makasi na confiance oyo chef de l'état apesi ye boyoka bino moko ndenge nini mwana mboka Fifi Masuka abetisaki mbonda. Nous sommes engagés à accompagner les chefs de l'État dans tout ce qu'il est en train de faire et sans oublier que notre plateforme a existé avant même les élections pour accompagner les chefs de l'État. Nous sommes les lieutenants des premières heures de l'Union sacrée, comme vous le savez. Donc nous sommes plus que déterminés aujourd'hui à pouvoir accompagner les chefs de l'État dans son nouveau mandat afin que tous les objectifs puissent être atteints. Bondi melanga ike gouverneur Lualaba a déterminé ya ko accompagner vision ya mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo na deuxième mandat oyo surtout pour alonga kotia kimia na partie est ya République démocratique du Congo. Avec une majorité confortable, nous pensons que la guerre à l'est va trouver aussi une solution, parce que nous serons là pour accompagner toutes les décisions qui seront prises au niveau du gouvernement. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire, en tout cas avec fierté, que le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a une majorité tant au niveau national qu'au niveau provincial. Boyebake, plateforme politique, Masuka Saini Fifi, baza déjà na 25 députés nationaux, 20 députés provinciaux. Donc, baza pour le moment, la 6e position, awa, la République démocratique du Congo, yango biso. Tobeti sika kambonda. Tokei na province, abondi blala yekuna ya kisalani, baleko yakuna bazali ko sepela po, bazali ko mona ndenge bazali ko tongela bango, balabala ya munene, oza pe ba kilomètre ebele kutu, balance même ba travaux esalemaki avec impact na idéologie to na élément oyo. Mwana Congo, bondi melanga ike ministre d'État en charge des travaux publics mwana mboka Alexis Guizaro asalaki musala ya kolancer na kombo ya chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo ba travaux ya modernisation pe réhabilitation ya route nationale numéro 4 na tronçon oyo eza entre Kisangani Komanda na Beni oyo eza ba distance ya ba kilomètre ebele nzela wana ekotongama na cadre ya partenariat privé pe ba travaux ekozala exécuté la China Construction Company pe maître d'ouvrage ekozala bongo office de route boni melanga ike la cérémonie ya lancement ba travaux ba directeur ebele ya office de route bazalaki présent pe mokola bango abetsaki mbonda. Cette cérémonie est pour nous une occasion propice pour rappeler que la route nationale RN4 est d'un grand intérêt socio-économique pour notre pays, la RDC. Avec un linéaire total de 1577 km, la nationale numéro 4 est une section de la transafricaine Lagos au Nigeria, hormis les tronçons et Renget-Tibeli, 60 km revêtus en 2009. Cette situation bloque le développement de la grande province orientale. Ceci malgré les multiples interventions et travaux en terre battue pour remédier aux souffrances de la population et des usagers de la RN4. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement ont pris la décision de la moderniser. Cérémonie wana elekala kitoko pe population ba sepeli na idéologie OP balingi vraiment que tellement que lancement ba travaux esalemi esengeli nyonso pe esalema kitoko ekoma pe na suka kaka ndenge ezalaka ebongi te ezala oyo ebandaka pe esilaka te po
wana ekosala pasi mingi na population yango biso tobetisika kambonda bolandaki yango na basomere ya boyebake ba instruction oyo epesamaki ala kati ya ville province ya Kinshasa concernant bawewa epesi bango place basalaki tout mpe bacree délégation na bango bakei kokutana na mwana mboka Christophe Mboso oyo azali président provisoirement ya assemblée nationale basololaki ndenge nini na élément oyo Wilfried Samba azalaki comme témoin ya ba information wana mwana ya Congo bondi belangai ke likambo oyo ya ba instruction ekweyi mpona bawewa na cadre ya kotambola lisusu ya commune ya Gombe te epesi bango pasi na ndenge moko ya mabe bondi belangai ke basalaki mobange na délégation moko pe bakutanaki na président assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso Kodia Kwanga nyonso elekalaki depuis mokolo ya lundi le 19 février 2024 po nakolakisa ye ndenge baza menacé to pe ndenge baza tracassé et pa ba policier surtout ndenge pe bapekisi bango kosala musala na Gombe pe na ba instruction lokola attroupement ya plus de 6 personnes à Gombe lokola la police aza kokanga bango na ndenge moko ya mabe bango balobi et il faut kaka solution moko emonana à travers président ya assemblée nationale mwana mboka Christophe Mboso bino moko boyoka na suka ya masolo bango ndenge nini babetsaki mbonda toye et pas président assemblée toyaki otika dossier na biso ya problème oyo ezoleka katikati ya Kinshasa toye tosololi na ye papa ya biso malamu tosololi topesi badoliance na biso tolakisi ndenge nini makambo ezosalema ndenge nini bazotrakase biso na katikati ya nzela et après topesi makambo nyonso ezoleka po makambo ezosalema na katikati ya ville ya Kinshasa ya tellement bien te topesi exemple ya bato batuti bato baza ba blessé ba baza kokufa ba babotoli ba moto donde toza boye toza na eloko kosala nde toza na maele alobaka na mito tokende panani moto atikali na charge ya pays au peuple ezolela na mito eza président Mboso ya nde toyebisi makambo nyonso tolakisi après ayesi biso akosala pe un fort nyonso po azwaka solution na makambo ezosalema biso bakumbi moto eloko biso toza kosenga eza ke tozala pe na liberté donc toza na liberté te donc bazotracase biso na ndenge moko ya mabe donc ozobula moto bazotraite lokola étranger moko boye ozala moya kovivre ata moke donc place nyonso ozokende oke koto omoni motu babimi liboso no moto ya mikanda mibeko nyonso ya nzela tozorespecte casque tozolata nyonso bazosenga toza na bango baplaque toza nango biloko tu oyo basengaka na moto tozo respectant mais ata ozana casque ozana biloko nyonso otelemi liboso ya roulage ata otelemi feu rouge ezopela yo otelemi ozela feu vert omonika roulage wana ya kangi tellement que nyonso elekalaki kitoko mwana mboka le président Christophe Mboso a rassuré bango ke akolandela masolo wana avec impact na idéologie pour solution ezoma na mikolo oyo eza koya biso pe mbonda ekolo toyebisi bandeko bawewa tango nyonso la police akangaka bino bobengaka yango tracasserie mais boyebake bino pe bomesala kotracasser ba client mingi na bapri na bino eyebanaka te pe bomemaka ba désordre moko na impolitesse eleki bino ya koleka en tout cas bapartie surtout eza kosenga vraiment ezoma ele ete ya masitu bawewa en tout cas bozoba pe eleki bino makasi bozonga bato boyebake oyo bosalaka eza misala oyo ezali kobokolisa bafamille esengeli bosala yango avec beaucoup de fierté pe na limemia nyonso yango biso tobetisika kambonda le major Gilbert Yangatele alias États-Unis ozosimba commissariat qui a quartier 3 Masina bondi melanga qui asalaki mo bange la parade la cadre ko conscientiser ba police pour ba kosala musala bango avec beaucoup de professionnalisme et surtout ko permettre que ba le côté kuna bazwa kimia po ba koluna na ba civique ba leki ya trop tellement événement aruna image et indaki avec impact na idéologie ndeko ya Congo bokotuna ngai nini botala etuluku ya ba policier o basangani boyebaki ezalaki bongo parade générale oyo mwana mboka le major Gilbert Yangatele le compétent yende azali ko konza mingi société ya quartier 3 na Masina bondi melanga ike asangisaki ba policier lenyi surtout na cadre toujours ya koluka kokotisa kimia ekota mingi na quartier 3 ya Masina o koto batu mingi
bayebike ekoma lokola cible ya bakuluna bamiyibi ya bato ya misala ya ndenge na ndenge ya mabe tellement que azali décidé ya kokombattre bacriminalité na baincivique oyo bino moko botala ndenge nini asangisi bango mpe apesi bango moral kitoko tala ebele population oyo bazaki zingazinga esalaki bango esengo bino moko boyoka ndenge nini babetsaki mbonda bapolisier ekoma cope na bango biso nde toza boye totalaka match totalaka nyonso ekoma cope bapolisier balongolele biso bapolisier otambola ekoma place bagarçon otambola ekoma suka ya nini bitaki otambola pata 19 otambola bakangi yo babondage telefone na mbongo ekei boye te mpe ezalaka te lokola ye toremake nano eloko moko ya mabe te mais soki atoremake eloko ya mabe tokodenonse puiske bango bazali policier mpona kogarde pepe na biloko na ye ebongo ye moko le major compétent Gilbert Yangantele aloba te mpo azwa 0 loi créée la police a pesi biso etangisi biso très bien de lundi à vendredi mais nous sommes dans le territoire vendredi on a la tenue civile samedi on a la tenue sport mais nous sommes dans le territoire on est toujours pour le moulin donc soyez toujours en tenue correcte lorsqu'on est engagé pour le service il faut être toujours en tenue correcte pour battre la bateau dans le bloc tant asalisi parade eloko ya motuya oyo ekoti mpona nanga tanke policier tanke commandant ya poste apekisa lobi eloko ya moto yebi brosse à dents en plus ye aza na posa ya mikangakanga te aza na posa ya bana oyo baosala mabe ya boye esali kitoko ndeko na ngai ndimela ngai soki bapolisier ya basosiate ebele bakoambwa te bapa ya mwana mboka Gilbert Yangantele oyo population bamesala kobenga na nkombo ya États-Unis mpo mosala kitoko asalaka ekopermettre ke baincivique mingi basila na bakartier ebele surtout na Tchango en tout cas turo bana quartier 3 bokeba po présence ya major Gilbert Yangantele États-Unis ekosambwisa bino mpe bokele kolia bafungule na makala yango biso tobetisi kaka mbonda mobangela érosion na avenir Kindundu kuna na commune ya Makala botala ndenge nini population bazolela na caméra ya mwana mboka écrit mateta oyo alingaka vraiment élément oyo elekala po gouvernement asamwa eloko ndeko na ngai tozali awa na avenir Kindundu mingi na commune ya Makala na nzela oyo ekaboli Makala na Elengesa botala libulu oyo bozali komona libulu oyo eumeli na décret moko ya mabe ezala na solution te toyebaka te soki mpe leta amonaka to amonaka te boyebake baexagere nzela oyo bana classe baparent na bandeko ya ndenge na ndenge bakomela badifficulté ya makasi ya koleka na esika oyo et surtout anti-voleur na bakuluna ekomande refuge na bango mpo na kosala bato mabe population ya kote oyo oyo bakendaka Elengesa na oyo bawutaka Makala antuka ntango bamoni kamera na biso baleli na bakonzi et surtout bikola bamvula oyo bayebi te so bakimele wapi antuka bino moko boyoka ndenge nini babetisi mbonda bafisi awa toza na Kindundu quartier bagata papa na ngai libulu oyo bande rozio esalema papa babongisa libulu oyo te eza nzela tokendela Zando tokendela Gambela tokendela misala nzela eza te sikoyo bato biso tozovote mosala na bango nini eloko tokovotele bango yango toza na mposa bamaputa te ba 5000 bazopesaka bato eloko tokovotele bango nde yango po oyo eza principal omasoko bimimo ti Elengesa esali pasi mpe mawa baautorité ya mboka pardon bokita nanu na avenir Kindundu na nzela oyo ekaboli Elengesa na avenir université libulu oyo ekomi kozala pasi mpe bayebi te bakosuka wapi yango baleli bosunga bango mpe biso tobetisi kaka mbonda bozula biso solution mpona kote na biso oyo pene bozula biso solution page rose page spéciale dans la grande dame maman Pauline Ifoma oyo abakisi mvula moko kati bamvula oyo Nzambe apesa elelo ezali vraiment happy birthday to you mama Pauline Ifoma toyebi ke kolia komela ntamba moko na konga mongole pe pipila kubweta champagne eza komela mais oza vraiment au rendez-vous ensemble na mbona école to souhaite ba bon anniversaire to za élément oyo quel monde seront le dire avec exactitude mwana mobali oyo bozali komona Obed Kazadi mondi belangai ke pa bakisi mvula moko kati ya bamvula oyo Nzambe apesa ye surtout mingi Benjamin Kilunga oyo azali moko ya mbona école a souhaité ba joyeux anniversaire tous les éléments oyo avec impact na idéologie quel monde seront
le dire avec exact. oyo ebandamaka kitoko esila mpe kitoko boyebaka tokosisa édition mokalelo te sa pour autant bozwa ndenge nini basommet na biso ezalaki boyebake na 37e sommet ya Éthiopie. Chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo akutalaki na baprésident bamboka ebele babetaki masolo na cadre ya koluka pacification na partie est ya République démocratique du Congo mpe vous avez aussi élément Oyamboka Augustin Kabula Oyo, le chef de l'État a désigné comme informateur à ce côté Moussane Kitoko Yakoyamba, le chef de regroupement politique Union sur la République démocratique du Congo pour la délégation Bawewa, Bakuta la Kina Mboka Christophe Mboso O Azali, provisoirement président Assemblée nationale. Talanenge considéré édition Mokalelo avec un partenaire idéologique de Kolanga Boyeba qui la Kumbele Kitoko. Quand la cadre de la Bible est vraiment pour ça, confiance à trop. Pour y baquer, si la caméra misala qui toko, ya mwana mboka arula image na mwana mboka Benjamin Kilunga boye baquer coup de la niveau édition. Misala pe qui toko ya mwana mboka Jansi on a dit pasteur Makasi et le mwana mboka Wilfried Samba réalisation pe montage ya mwana mboka Ingrid Matetanga allez juste la présentation. Mais toi aussi ça boyeta na yebi ke na bino zakali kama bolingo bande ko ngai bon continuer toujours ko s'abonner belé bo s'abonner belé la chaîne YouTube la biso Mbonda école officielle tous les besoin comme belé parce que ils ont aussi seul moyen peut pas voir eux permettre que biso peut se retrouver tout évoluer qui to pour Mbonda école ils ont magazine la bino et en plus ba activité na bino ya ba entreprise ya na ndenge ba mai bomelaka to ba mafuta bo pakola to bloka na ndenge même ba télécom. En tout cas, bon, sur le sport, tu vois, tu il va primo abordable et que permettre que besoin et sengo na misa na bino. Bon continuer toujours pour cette confiance. To linga bino trop parce que zali kambu ya mai na mafuta ibala na sika moko. Donc à la prochaine baso kolesu azongite. Je vous aime beaucoup plus. Bye.